Na yo ça live na héros vraiment na yo qui passe bon finga ni na ba commentaire na sali binoni est-ce que mbali boso mona mutam kuse na sali na yo qui passe biloko wana bat bo finga biso mingi za bata ya république na biso RDC donc ba mboka mususu ba dévaloriser bata mi kuse soki bo moni vidéo ya mutam kuse ya mboka mususu bo sala ba commentaire ya bien mais so bo moni vidéo ya mutam kuse ya mboka na RDC bo finga biso kona ni bo fi esanga na 60 ans biso bat mingi to zaboy maboka na biso ezaka mikusu moni maboka na ngande ezabo misisa na biso esetendaka te yango maboka eza mikuse elonge mona ke oza mokolo omona bato mosusu ya mikuse aza na 10 ans mais aobima mokolo mpo ani mpo misisa eza mikuse tozaka milai te mponi bofingaka biso bamama oyo nyonso boza na mikili mobimba napesi bino mbote oyo bokomprena ke moto ya mokuse aza mwana neti motu nyonso toza pema o toza nango biso bato mkusa mpe bino bato milai boza nango mais ba jeune fille ebele ba fingi ngai o tala za mkusa aza na ba tampon so naza na ba tampon kasi botinelanga produit pona longola ba tampon siko naza mwana te naza nani ba mama o baza ba 70 ans ba mama o baza ba 50 ans ba mama na ba bota bango ba benga bango bana te bo finga ka mutu bongo te na yo ki pose ndenge bo fingi ngai toke na ba moko boke no tala batemilai ndenge bakufa ngana kana na moko tena ke kuta mutu mukusa kufi bato bakufa ka mingi baza batemilai omona batie photo muta mulai bato mikusa to kufa na passe pani po nzamba lingi biso mingi vraiment na limbi sino bato noto bopesi commentaire mabe na fondi bino epa nzambe po nzambe ajitaka bien soko na fondi yo epa leta oke no corrompre lete mais na fondi epa nzambe ko asalanga mukufi bo finga biso teko po soko mona loko ezate ko commenter tika ko finga na problème ni na sali binoni bozo aimer bata mikusa bamboka musu me yamboka na bino RDC bolinga bango te pona ni en tout cas salinga passe et salinga bomeka na ko changer na to ba ndeko na bino soko ozwa chance obota na muta mkusa te na vie na yo nzamba za loku mais maman no saye baka passe ya mwana et salinga passe makasi na regretter na leli na ba commentaire na bino bofinga na remercier ba maman no so ba encourager nga na o ba bengi ngai. Merci maman Nzamba pambola bino partout bozali mais na regretter pas ba jeune fille o ba finga na ba commentaire mais jour oyo ka passe roboto ba mwana no ça za mwana o yeba importance à moi. Merci beaucoup.